Dans Ephésiens chapitre 4, verset 9 à 10. Puis dans Apocalypse 3, 12. Bazolo na biso te. Oya yaki na mokili. Ye wana yaki, ye na pe azongaki. Et ye wana utana na likolo, ye wana pe. C'est toujours la même personne. Donc c'est papa de Lungana. Ayaki mbala liboso na bandeko na biso ba Yuda. Kasi asilisaki mission te. Donc apesaki déjà ilaka. Nenantina wana ilaka yango nde kokisameke pa na biso. Comme papa de Lungana avait achevé sa mission, maintenant il reste la mission du Saint-Esprit. Nous n'attendons que seulement le jugement dernier. Dia Lungana, dia signifie likambo. Lungana, elingoloba, Lungana elingoloba, accomplissement, dia Lungana. Biso sikoyo tomipesa na makambo bolingo mipeko isa ntango ekoki ameka lobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki ezokokokana 100 ans ekobota makambo ebele Attention, de signaler que dans la carte, il y a un appartement de Mosontou, à la carte, il y a commune, il y a beaucoup, la carte, il y a paroisse. Et c'est là où nous allons nous entretenir, n'est-ce pas, dans le bureau paroissial et le bon évangéliste communal. Il y a beaucoup, il y a pas de collaborer, il y a
makambo etali mbotama ya mwana na nzambe banso na bino tokei na lombango kokutana na bango mpe kosola na bango kokabola boyebi mpe bososoli na ntina likambo oyo ngai na yo tomesana ngai na yo tondima kopesa maboko likambo ya tata kimbangu likambo ya kopesa kimia mpe kobikisa atolana tomesana na biso batata bamama tomesana koyambela bino basali na ekati ya eyamba na kati ya elanga ya tata boli mosongo bango nde tokokabolaka na bango boyebi mpe bososoli ya mokolo mwa lelo eponami episameli epai ya papa révérend makamba basile oyo touti kopresente na ebandeli ya émission na biso papa mbote na bino mpe mbote na bambote bazwa bino nsima kuna solo esengo ezali na biso monene ya koniata awa na kati ya ndako ya tata mokonzi ya bule na commune ya bubu esika wapi toyebi kokabola solo boyebi mpe bososoli tokokende gauche droite te toyebi ete tozali na emporte na kati ya vente mpe na kati ya chaleur ya noël oyo tokotombelaka solo bongo tokocelebraka naissance ya nkolo yesu na bongo ya papa galunga na kiangani na boyei na ye ya mibale papa révérend ezali lisusu likambo ya kobomba te to mpe likambo ya kotourne autour du côté pamba te kutana ebandeli selon les écritures et les recherches etalisaki na biso ete de la conception pendant sa première venue de la conception n'est-ce pas à la naissance nkolo yesu elaka ya mbotama na ye to mpe elaka ya mokumba na ye epesangaki na mama maria oyo tobengaka mokwilu ezalaki solo bongo na 6e mois selon le calendrier juif oyo ezali bongo mois de elul epuis toye kokende nango ti bino kolongwana koconcevoir mpe kobuta mwana n'est-ce pas 9 mois durant oyo nkolo na biso ayelaki biso na se ezali solo mois de sif donc esika wana par rapport ya date mpe ya conception mpe accouchement toza na problème te voilà le grand thème pour réunir biso na pokwa lelo tozali kolobela n'est-ce pas les vraies missions les différentes missions ya nkolo yesu na se ya ntango na se ya ntango uta tata nzambe asali moto nkolo aye mbala ya mibale na ntango ya bayuda mpe na eteke oyo na ntango ya bayuda yango tozali kokende lelo papa révérend toyei kotourner autour n'est-ce pas de cette thématique mpona kotalisa ete bamission ya nkolo yesu ezalaki liboni okuna ya liboso ezali na boyini na ye ya mibale est ce que nkolo yesu annonsaki to mpe alakaki ete akoyambala ya mibale kuna ntango azalaki na bayuda soki bokotalisa na biso mpona n'est-ce pas bayiki bakolanda biso na mokili mobimba oyo bazali kozela n'est-ce pas baréponse epai na bino na kotalisama ete na mission nini oyo nkolo yesu ayaki nango na se ya ntango atimaki kotika loboko ya tata po etakita alata nzoto akoma lisuku mpona kobikisa ngai na yo maloba oboka. Merci mama journaliste na mutuna na yo nkolo yesu ya solo na boyeni mwa ye ya liboso alakaki ete akoya lisusu ya mbala mibale anonsaki yango wana ya alobi ete koya na ngai ya mibale na oya lokwa moyibi na oya kobombama bao bakoyeba ngai nde bao bakozala pene na ngai nde bango wana nde bakoyeba ngai koya na ngai liboso oyo na ye lokwa bino bomoni ngai me na date oyo tolobi wana 6e mois balobaki ange ayaki lokola bachange calendrier na baromain eseye te balanda calendrier mpenza oyo nzambe apesa na bana israele mpo liboto nzambe aponaki nde yango wana donc 6e mois wana oyo tozoloba elul ezali septembre alors kuna ntango baye koloba ete yesu abotani le 25 décembre eza faux et archi faux mpo kobanda septembre ti décembre ezali 4 mois mwana kobotana 4 mois te or so tolandi calendrier mpenza ya bajuif oyo nzambe apesaki bango na bobimi na bango na mois d'avril soki otangi mpo ayebisaki bango ete bino bobimi bofetaka mois d'avril so bokokisi 50 jours eza Pâques wana nde na ntango wana bokokisa 9 mois oyo mwana nzambe ayaki kobotama alors yana ye alakaki na boyeni ya liboso nakoya na deuxième tour nakoya kobombama bachapitre okokotanga yango ezali ebele alabi na yango secrètement na mokanda na Matthieu chapitre 24 verset 44 tokoki kotanga kuna tokomona ndenge nkolo yesu apesa promesse koya na ya mibale na Marc chapitre 13 verset 32 tina 34 na Luc chapitre 21 verset 34 et 36 na Matthieu lisusu chapitre 25 verset 1 à 13 na Luc chapitre 12 verset 35 à 40
Et dans Luc chapitre 17, verset 26 à 30, au sauté au tangi na 34 et na 36. Pour nous lever teko yana ya lobaki ya mibale ko ya ko bomba. Matondo Mingi, pour une très bonne ou une meilleure compréhension pour ceux-là qui nous suivent, n'est-ce pas, un peu partout dans le monde, ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Lingala, nous sommes bien en direct de Menga Makinga de télévision, où nous avons reçu pour vous, n'est-ce pas, le pasteur évangéliste et communal de la commune de Kourou, où nous débattons sur le thème, en fait, nous échangeons sur le thème de la vraie mission du Christ pendant sa première et sa seconde venue. Révérend Makamba Basile, aujourd'hui le monde entier vous suit. Est-ce que nous pouvons comprendre la première mission? Est-ce que Jésus-Christ, donc Papa Dialoga Natiana de Salomon, avait-il une mission pendant sa première venue? Il avait une mission? Certainement oui. Sa première mission était d'abord de sauver la famille israélite. Parce que c'est là où il est né. Sa première mission. Sauver la famille israélite. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 15, verset 21. Et ensuite, sauver le monde entier. Ceux qui croiront en lui. Donc c'était ça sa première mission. Mais est-il que le monde ne l'avait pas cru? C'est pourquoi il avait même donné cette promesse de dire que je reviendrai pour la seconde fois. Donc la première fois quand il est venu, c'est pour sauver la famille, la nation israélite, la nation juive, et en même temps sauver tout ce monde qui va croire à lui, donc le monde entier. Là, nous allons lire ça dans le livre de Jean chapitre 1, verset 29, et Jean chapitre 4, verset 42. C'est-à-dire, celui qui croirait en lui, il va le sauver. Alors, la vie devrait commencer d'abord par la famille ou bien la nation où il était né. C'était ça sa première mission, dans sa première venue. Voilà, nous avançons lentement mais sûrement. Et nous signalons que, fidèles internautes, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, vous allez constater qu'il y a un engouement dans la paroisse. Sachez que nous sommes dans les préparatifs de la Noël, où il y aura des démonstrations par rapport à cette grande, n'est-ce pas, festivité. Il y a le pied gauche des côtés qui n'est-ce pas, s'exerce, parce qu'il y aura certainement un exercice lors du réveillon, et il y a des chorales, n'est-ce pas, qui sont en train de répéter pour, n'est-ce pas, presser le jour du réveillon. Donc nous sommes dans l'ambiance de la fête, de la célébration de la naissance de notre Seigneur et Sauveur, Papa Dialoga qui a gagné pour sa seconde venue. Révérend Makamba, vous allez comprendre, est-ce que Nkolo Yesu, n'est-ce pas, à la Kisaki Basine, nous même il est beau, et tel Isaki, Boye Naye et Mibale, donc voilà qui n'a pas eu d'abandonner pour la Basine et Milembo, pour le temps de Boye Naye Mibale. Merci maman Namotuno sur Gotuna Biso. Bilema Nkolo Yesu vous découvrir à partir de Mayolobeya Lobaki, Pena Oye Go Salema. Pas matin, Lobaki n'a pas passé Yazalin Zambe. Ayebak déjà été. Maïnga na yeli awa mission nga wana na kokisate parce que bato ba bomangai na okeni fona ya mena ya ko bomba ma pona ko remplir mission wana deuxième mission. C'est pour aller là c'est ya quelque chose. Alors nabile moi to ko lo baso do tango na mokana Matthieu chapitre 24 verset 42 à 43. Puis na 1er Thessaloniciens chapitre 5 verset 2 à 3, Ésaïe chapitre 53 verset 1 à 5, puis Apocalypse chapitre 3 verset 11 à 12. Et ça biloko to découvrir oyo Nkolo salobaki ete ngai nakoya nakobombama. Donc wanande ce sont là des signes bilembo bisto découvrir. Il y a un peu de temps de découvrir le quoi ngo ko kande te ko mona ah moto ya bombama kincheko yowana. Donc bilemde monana kinde yango. Voilà, mesdames, messieurs, des télévisions qui viennent être aux années, la carte ambiance y a fête. Révérend Basile, comment soyez Madame Mibale, la Congo est de l'Ungana qui a gagné Salomon, qui n'est pas coyé, n'a pas besoin de papier pour la mission de Banzela, ma émission sans photo Pacala, c'est pas besoin de papier. Aussi, dans la Molamo, le canapé pour expliciter la Molaï à Singa. Comment naïe, est-ce que ça y a un mariage? Et puisqu'il a vécu 85 ans, n'est-ce pas, sur terre, est-ce que, puisqu'il a vécu 85 ans, donc nous avons vu sur les différentes missions, il y a prolongé sur la deuxième venue d'Aïna,
différentes missions au Yéli na c'est parce que dans qui vient au la mission na boye Yéli so kasi na boye Yéli bale wala tika boya bien nous na kianga ni salomo aye qui na ba mission ni. Merci maman journaliste na mutuna na yo. Kolo ce sera hier pour la seconde fois. D'abord le bagete ko yana nga mi balé na oya ko bomba mama. Pe na ko changer combo na oya na combo na liboso te. E boye na ye mission na ya laki ya liboso pona ko kogisa esakweli ya Jacob. Tebete Jacob ayiba bokonye sao. Metan Jacob ali okufa tanzo pambola bana na ye. Nde na mwana Yuda muna mudasa na lipambola na ye. Na mwana Yuda yebisa lobi yo Yuda kana yo njeta bokonze kolongwa te ti kolo nango akoya. Kolo nango se Shilo. Oto lobi Yesu nde Yohana. Ye muda bo décider nde bo yamba ye nde bo zalela. So bo monete ça va boko etikal. So ite décision e ute pa na ye. Yango nde message ya pour la première fois. So tango na Genèse chapitre 49 verset 10 tokomona. Et mission muso ya pani. Pona kolongola bokonzi ya Nzambe pa na ba Yuda. Apes na libota mususu. Mission yela na deuxième tour nde yangwana. Alongola bokonzi pa na ba Yuda. Po ba mo sala ko boma makambi bele ya voilà les camboyo alobaki na Jacob. Yana monete le quoi boto sa tengana parce que c'est lui qui a le pouvoir. Koro bokonzi zaye a décidé na longoli bokonzi yangone ya kwa ko selikambwana. Ko longola bokonzi wana na kana bango bana Israël to ba juif pour nos pesa na une autre nation. Cette nation là c'est notre nation, c'est la race noire. Donc totango na Matthieu chapitre 21 verset 43, puis na Matthieu 23 verset 37 à 39. Aïs ba bino boté désert, boté sona iloboté. Et puis bokonzi kana yango moté. Bokonzi zana mokonzi. Et mokonzi ya na bokonzi wana zana. C'est pas de lungana. Alors, mission monsieur so do talango sur na Romains chapitre 10 verset 19. Mission monsieur zalainin kotonga Jérusalem ya sika. Kotonga Jérusalem ya sika donc lingomba. Apocalypse chapitre 3 verset 12. Pe Hébreu chapitre 9 verset 28. Yami nezalaki nini? Biso batu mwini lokwa tozwaka etumbu. Tozali su considérer liboso atanda Nzambe te. Ayande po péché biso. Akosa biso na kana lupango. Po bito zali brebis perdu. On koli sa pesa l'ICC. Yande ayana maloyo po ete akoko so biso na kati na nini na kana lupango. Likamuso dotan na Luc chapitre 15 verset 1 à 7. Tomona yango pe na Jean chapitre 10 verset 16. Ye ayeli su na mission nini? Talaka Adam na Eve. Uta basala lisum. Bolim se senga mate. Mais ya ye pote biso to lata sak to senga bolims o ya lisum ya tata ya ko Adam na Eve basalaki. Mission ayelaki. Ba chapitre Hébreu chapitre 9 verset 10, Hébreu chapitre 10 verset 16 à 17, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, Apocalypse chapitre 21 verset 4 à 3. Tozo préféré ko pesa ba référence po bangonga to yebi yango nde ezali mona mota zo landa biso akozwa mukanda Bible oyo akososola malamu po ba version biblique eza ebele. Alors mission monsieur ezalaki nini ko compléter mibuna ye ndeng mama journaliste oto lobe déjà na deuxième tour oyo asala 85 ans. Or tour liboso asala 33 ans. Alors le sénateur pour tour ya liboso ceux qui ba tikaka ye ndali asama kamene nyos. Et puis il faut nécessairement abota. Kobota ezali sumite. Et c'est abota pour tirer biso bana. Bokole sikona na bayuda abota kite. Kone bayuda tongi lingoma te. Ne pas na biso esika ye. Atire biso na bana. Ésaïe chapitre 53 verset 10. Ésaïe chapitre 53 et plutôt chapitre 1 verset 9. Na Romains chapitre 9 verset 29. Donc essayez-là était à bota pour attirer biso bana. C'est biblique, c'est pas nous. Alors, yangwana koyana yami balé. Marelinga les appelle bon. Na français to ko lobete, ezal visite. Poko yami balé bat ba s'attendre nango. Wana pona aya usala jugement. Wanda ko lobete koyana troisième tour. Pour papa dengue n'est pas yebsa biso te Bible to corriger yango. Il y a beaucoup de choses ezana na quatre autres biso to corriger. Donc yana ko ya oya yami balé, ezala ki visite ayaki nango. C'est pour ça tozo be yango te. Eza période de grâce.
moto akondimela ye nde akobika oyo ndimela akobika. Voilà, très chers abonnés, cessons de nous excuser par rapport à l'ambiance qu'il y a, n'est-ce pas, au sein de la paroisse. Dès le temps qu'il habite, notre chaleur n'a pas l'air qui va venir pour papa. Nous pouvons, pour dire que nous sommes à fois pour fois. Donc, nous pouvons dans le mouvement à ça pour une lingele, pour le Polowana, à la Kissa, na Polo et Souhaité, yo, Dima, qui continue à quitter à mon produit. Sa mission était achevée. Pourquoi nous le confirmons? C'est parce que la génération, nous sommes à la 4e génération, c'est la génération du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu. Comme Dieu, le Fils, Papa Dialungana, Jésus-Christ, comme nous disons, a achevé sa mission, maintenant nous sommes à la 4e génération. C'est pourquoi si Papa Simon Kimbangu est en train de nous dire qu'après la 4e génération, il n'y a plus encore d'autres générations, il parle d'une façon spirituelle. Parce qu'après lui, il n'y aura plus quelqu'un qui viendra encore. Mais physiquement, bien sûr, charnellement, les générations continuent. Parce que lorsqu'on parle de la génération spirituelle, on voit directement la Trinité. Parce qu'après le Saint-Esprit, il n'y aura personne qui viendra. Alors, mais la génération physique ou bien charnelle, ça continue parce que là, on voit la naissance. On voit la naissance. C'est-à-dire que comme Papa Dialungan avait achevé sa mission, maintenant il reste la mission du Saint-Esprit. Nous n'attendons que seulement le jugement dernier. Est-ce que nous attendons aussi à une troisième venue puisqu'il y a eu une première, une deuxième? Est-ce qu'il y aura-t-il une troisième venue pour le Christ? Assurément. Comme je venais de vous dire dès le départ, Papa Dengue nous avait dit que nous allons corriger la Bible. Donc, parce qu'il ne devrait plus jamais juger ce monde sans que toutefois tout le monde sache ce message. Comme la première fois, tout le monde n'avait pas su ce message, il devrait venir pour la seconde fois. Et cette seconde fois, c'est cette période que nous disons, c'est la période de grâce, la période que Papa Dialungan est venu. C'est pourquoi il a accompli toute sa mission. Comme il a accompli toute sa mission, maintenant il reste la troisième fois. Donc il faut qu'il vienne la troisième fois, le troisième tour. C'est là qu'il viendra pour, n'est-ce pas, pour juger tout le monde. Pour juger le monde. Parce que nous sommes arrivés à la fin du temps. C'est-à-dire, en tout cas, si nous lisons ça dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, après nos recherches, nous avons découvert que réellement, il y a une troisième mission que Jésus-Christ va revenir. Parce que la troisième mission, c'est là où il viendra pour juger tout le monde. Et que parce que spirituellement, le col les allés que yatata mulimo centre yé col ça c'est sa mission na yé biso aussi de zonga na cadre na boîte biso nyons aussi de côté déjà si kabo le col ya TI to comme les que yatata mulimo centre tata mulimo soki papa zo yé ça tarnion j'étais ça makani ma bonne tout ça tout si menaye muso azali tagoya. C'est la raison pour laquelle même col ça le baguette oyo finga tata mwana ulimisa yé oyo finga mwana mulimo centre ulimisa yé mais oyo finga mulimo centre Mouta ulimisa yé a ozalate. Pour ne sima mulimo centre mususu azate. Et même sur le temps dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Tout le monde est kamwan. Donc pour ne so le ba mulimo centre. Quand ça zotin ba yé ko ba le batsa bat na comme la tata mwana mulimo centre. Chez mulimo centre ezalaki mo pepe. Ndena yago classer bango bazala molongo monaye. Na 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13 s'il vous plaît, essayez na ngalo. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Donc molimo centre azali mutu. Loko sima molimo centre mutu a oyate yana ye tata molimo centre comme tour na ye. Yana pepe bazo lebe. A on a sima na ngai mutu azate. Donc ça c'est sa mission na ye. Voilà. So tozo le banande o ganga pona makelele bania bazo ko solawa bazo kumisa tata molimo centre papa Coloïs fête ne dozana ngo yan tozo le banet moi mongongo le kolo. Donc
pamba te ya nde to le ba lokola na boye mi balé ayaya go bombama na tango wana ba découvrir ye ba o bazala ne lele biso vana ye mi ba ye biete ba musu ata ba vision les autres mais ba zo ni m'intéresse ye alors il faut ya go zonga troisième fois pour nini pour être ya go samsa mokili Matthieu chapitre 7 verset 21 il faut ya go zonga pour samsa mokili pour nini jusqu'aujourd'hui malgré qu'il y a prolifération d'église tout ça mi tozoko yeba ete malamu te to sala volonté na ye et volonté na ye lobi volonté ya tata na ngai c'est où maya laksai na kati na ngoma na Sinai volonté ya tata ezali ni to sala bolingo mibego sala d'autant ne voilà koyande akoya na premier alors troisième venue so tozu ba chapitre oyo to komona yango te réellement il y a une troisième venue. Jean chapitre 6 verset 54. Matthieu chapitre 16 verset 27. Matthieu chapitre 24 verset 27. Jean chapitre 11 verset 24. Philippiens chapitre 1 verset 6. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 7. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 à 12. Apocalypse chapitre 1 verset 7. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Sur le temps du chapitre 1, tu vas découvrir que oui, Kolo Yesu nan a été donc faya pour la troisième fois. Aya ressemble sa mokili. Mais le chapitre mususu wana kuna to lobi okomonete aya yo bombama et zali période mo grâce net de temps après dans Hébreu chapitre 8 25 28 comme ça sur totali. Donc aya na moment na ya pona osam c'était. Bato ba undimlende lobiko ya dozo déjà période de grâce. Mais la grâce c'est une chose qui coûte déjà il aura sanangote. Donc en tout cas troisième tour, donc troisième venue na ye ekozala. Pour n'attendre on a batnyonso. Ba yeb déjà que Dieu existe. Mais si ya gotala, est-ce que tamla ndenge ye Dieu azolinga? Troisième venue zali. Voilà Merci maman journaliste na mutuno si otuna. C'est-à-dire que le problème na biso ezali nini? Tolin ko pesa na mokili ba yebete. Kolo Yesu wana ye le même Yesu dozana ye. Aye ko changer comme dia lungana milieu o ya botami. Dia lungana dia signifie likambo. Lungana elingoloba accomplissement dia lungana. Alors Yesu odozolo bakuna abotamaki na Pâques. Donc c'était le 20 ce souci, ce confusion il y a une milieu de juifs parce que Nathan bazaki colonisé par des Romains. On les va respecter calendrier nzamba pesa ibango ba Romains batie calendrier nandé na bango. C'est pourquoi les juifs ont appelé Jésus azali libérateur. Azali libérateur ba ben yepe Pâques. Donc ce temps dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17 bazo benga Yesu Pâques. Pour Pâques wana yande ba bimaki. Et c'est la raison pour laquelle même temps bazana kana tant kolo isa Yesu ba yeko na ye et te bo va na Jérusalem bo bimate ti tata hotel molimo centre ya opem nguya molimo centre ya go kuta bango na période wana bazana na fête wana Pâques. Donc ce jour le 6 avril oh ito lobi à vivre bien à Bible ti le 25 mai au tanga 50 jours 50 jours c'est-à-dire Pentecôte. Il y a un peu pour la confusion na batute a ko changer date musute. C'est pourquoi il y a qui na date wana oyo il y a effusion et Saint-Esprit na date wana. Donc so autant que ban septembre wana ti 25 mai ezali 9 mois au moins na botama.
aujourd'hui comme le 6 avril till le 25 mai 50 jours donc Pentecôte donc bango pe batinga na raté molimo santi ndenga yaki bango nyonso bazalaki na Yesu na tata bango nyonso donc elonde nde toloba yango na nkolo Yesu oyo ayaka wana liboso ye wana nde Bible ezolombisa na Ephésiens chapitre 4 verset 9 à 10 pe na Apocalypse 3:12 bazolombisa biso te oyo ayaki na mokili ye wana ayaki ye wana pe azongaki et ye wana utaki na likolo ye wana pe c'est toujours la même personne donc c'est Papa de Lungana donc tosande ba recherche ndenge batiaka basaka ba recherche to bonne makasi nzambe a offert découvrir biso makambo wana donc Papa de Lungana kiangani ye wana nde Christ donc kolo Yesu kuna ba Yuda zwa komba Yesu mais awa zwi kombo ya Lungana ata communion to melaka eza communion musute kaka c'est la même personne c'est lui Jésus. Voilà maman journaliste ko elo na ko le peut-être nde yangwana pona mason na biso nde otolo mission pe yela ke liboso na mibale to aussi de lever puis de confirmer te Papa de Lungana nde nkolo Yesu penza. Alors le 13 mai 1917 na mboka Fatima kuna na Portugal na vallée moko bengami Covid à Iria Vierge ya noir donc Vierge Marie mutu mwindo ayai komona na bana misato ba berger ezalaki Jean-Saint Mario na François na Lucie dos Santos Marie ayebisaki bango ba secret ayebisi bango ete nkolo Yesu bino boluka Yesu bolukaka ashi abotama déjà abotama na nord Angola abotama kuna na nord Angola c'est quel pays? C'est la RDC. Alors yangwana tomonaki ete na pape na kana bango lisi azalaki sango donc tango bakoli après ça na gokola bango message ba pesa bango ezaki secret fa ba bomba mais yeta ke ko yepsa yango kuna et pas na c'est azaki religieuse catholique alors tango akufu kuna 2005 aumelaki na couvent alors nde tango siko ba pesa secret wana pa ba pape nyonso bazali koleka likambo bazali kobomba yango titi mais tango yango yego kokana tango yego kokana na série ya pape Jean-Paul II ayaki awa na Afrique tango ye na Afrique atamboli akome pa na biso awa na RDC a découvrir pe likambo yango zo tango zongaki ayo déclarer lobi Yesu azali mutu mwindo nzambe azali mutu mwindo ye azali africain amona makambo Papa de Ngenda tanyo azako le biso le 25 mai et le 25 décembre ba yebisa biso eza yango te mokolo oyo kolo sabotama mais mikolo ko ya bo yeba la vraie date o ye sabotama azako le biso le 25 mai 1996 ta Papa de Lungana a coxi 80 ans kana ndako nzambe a crié Noël Noël 3 fois. Wana déjà na 1990, le 25 mai. Tant comme le 25 mai na 2000, na l'an 2000, Papa de Lungana a lobby na bapanzi sango bino et pas na bino bapanzi sango. A lobby bo panza sango na mokili mobimba. Et de kolonis bazelaka ngaye yo. Yemoka lobaki yango. Talana Babylone. Donc ezali ma bomba miloko ngongo koki ya makamé ko bima. Donc Bible eza monene ba secret mi ezali kuna mi pe to corriger papa de ngela ba to corriger Bible makabele to corriger. Voilà eloko to ko loba na éviter pe na bandeko ba so la table sous mon suspect à cause de moi témoignage moko ago pèse ne fils que sur Papa de Lungana. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu merci pour la parole nantina na mbotama ya mwana na nzambe Papa de Lungana kiangani Salomo na bozongi ya mbala mibale pamba te ayaki mbala liboso na bandeko na biso ba Yuda kasi asilisaki mission te yango monete na mukanda ya Jean chapitre 10 verset 16 kolo Yesu azali kolobete nazali pe na bampate mususu
baza na nga na kati ya lupango oyo te ebongi mpe nakende epai na bango bayoka mpe mongongo na ngai donc apesaki deja elaka nde na ntina wana elaka yango nde ekokisamaki epai na biso soki esali ete ye moko aya komibimisa ete ye nde nkolo Yesu ezali biblique na Esaïe chapitre 19 verset 21 kuna balobi na biso ete na mukolo yango Yawe ye moko akomilakisa na baegyptien e baegyptien bakoyeba nzambe mpe bakokumisa ye bakomimela mabonza nde baegyptien yango ezali nde biso baafricain etango ekokaki tata alunga na bombamaki lisusu te amimonisaki mpe amilakisaki nde yango wana baprofete ya kala basakolaki yango ye ayaki kaka mpona kokokisa yango mpe alati kombo na ye te dialungana elingi koloba accomplissement nde tala moke tokaki kobakisa na oyo eleki nde yango wana na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu Noël! 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 Voilà, Noël est solo solo ne ya papa dia lungana mobiki ici. Merci beaucoup. Voilà. Internaute, merci beaucoup Tanangai. Voilà. Merci papa. Ambiance à Noël. Voilà. Merci en tout cas. Merci. 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 Merci beaucoup.